sembe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te. Ça ne va pas non. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Yo Brondo nazalaka moninga na yo te. Pe na kotikala pe kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Gumu chuchu supu. Nazalaka moninga baninga tango kokie. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Yo soute pa. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se Beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Pe na kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Ambro Jenny, Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantous Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen, moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Bonjour, Bana Londres, Bamenouman, tout ya tolobela vie. C'est toujours votre présentateur Drick Gen, autrement dit Makabi. Tu es sous ce qu'on a à Manchester. Tu écoutes à la sous na pasta du déforme. Après c'est la sous qu'on a Zara qui n'a tout de bosso. Donc, au deuxième partie émission na biso, la pesimote na famille Gen Mobimba et Papi Gen Place Aza, Mkolo histoire. Donc on a bien que Mkolo idéologie. On a chef à Bagen quoi. Bon, bonjour Pasta. Bonjour Drick. Ouais, Pasta, de Manchester. Boni santé, boni vie, makambe zokende. Nous avons battu là. Ouais. Tu peux essayer de merci nous avons souffle de vie. Ouais. Mais tant que Congolais, makambozo dans le Congo, et ça c'est ce motif. OK. Mais tu peux ça kaka nous sommes au Nzambe. Yemo mokeli likolo lancé aïba aussi sa situation mais sinon ça va normalement on dit que ça va. Amen. Parce que est-ce que nous apprenons na ba question et surtout na ba question na bisa que o mimi zo ta kinya yebi ke ngana otikini est-ce que vraiment to ya ba question na sengo na nyosto na ba réponse na yo olandanga depuis kina na beta toujours vérité na yebo okosate. Mais ça même moi si na na ko kana ko constater bana na botama na ko constater na ba toujours vérité. Ouais. Mais après na ba question na on surtout. Bon Pasta. Question na ngali boseza na ba émission na yo vérité peneza émission na yo ko imparter batu. Donc à travers le monde quoi puisque batu ba landa moi trop batu landa pour moi. Mais tout le monde
ndenge bato bamonela kobengaka bato bayuma bamenza mais yo moko lelo okomi na niveau osenga komi kosenga pardon bapanda nayebi te parce que na niveau na okokai mpe kosenga ye pardon. Bon, moni Pandora aza petite sœur, l'équipement propre. Nga na ye makila moko. Asalaki émission moko et fâché bato. Ndeko moko mwasi akufaki et a craché sur la mort. Étant prédicateur, étant yaya na ye, biso ba pasteur, tozali ba role models, tozali ba tofto la exemple malamu. Un bon pasteur faut na humilité, faut na humble. Yango monaki na lekaki na senga pardon na famille wana pe na ba internaute nyonso tout ba limsali kinanga parce que ça la mabe. Donc c'est ça pour prêcher par exemple. Yango pe bomi moto. Donc ezaki important na enseigner ba tout humilité et puis na sauver pe vie avec kinanga po ba komwe koka ko bétail. Je crois que ba maman Château Rouge ba na surtout à Paris, ba fan ya famille Chikeva, ya Fali tout au bachaki mbeli likolo ba kitisi ba maître ba koti likamwana le qui a sauvé. Voilà, l'humilité précède la gloire. Andimi lelo pena ozara pena pasta solo puisque les armes msusu po na ba niveau na yo na ba niveau ndenge komono na internet ces armes nene quoi. Tant msusu bato msusu ba ngeba zara moi ba minene ya olimbisa et si tu osenga comme pardon. Bon, comme on a monene, mais ça monene ko leka Yesu te. Ça monene ko leka Nzambe te. Toza ba serviteur à Yesu, ba serviteur à Nzambe, toza ba serviteur à bato. Amen. Et ça ma toté moni bato ebele ba réagir, ba sepeli na réaction nanga, ba miso pe ba fingi, c'est normal. Tant tozo ya na ba émission, bato nyonso ba koza pour biso te photo spectacle. To accepter, toza na liberté d'expression, liberté à penser, mutu na mutu aza libre ya koloba o ya kanisi. OK. Basta. Ouais. Et là, moi, je dérange là, depuis que je suis là, basi ba comme na niveau ya kokose la mibali makambo na poto ke ba violer bango. Donc une fois kaka so kaka bokomi na moi ba dispute ka ya mukie akosolo makambo meme mbamba na lita. Et surtout yo pe kutu noza victime makambo wana. Pourquoi ils ont dit qu'il faut changer comportement comme on a. Donc le roi Yébike, na Yébite sur basa poto le roi Yébike, bazan accès bien makambo belé na poto awa donc pas kanisa mobile les ana ngolo pam. Mais abosani ke azak donc abosani ke osati tam susu na kina bande ko sambela bande ko kepe église mais era ina poto. Pas que c'est la mobile makambo zelo mo plus facile. Si tu es tombé victime ya makambo wana pe. Omoni makamwana bandeko batali na landi pe ba vidéo atolandi vidéo moi so ba to kopesa susu ba sans papier mikanda te boy na bona c'est le diable. Donc toujours na ba kombo toujours ba obe na biso mibali ba sans papier. Donc ezali diable mutu azotia désordre parce que souci à diable za nini famille ezala divisée bana basi batelenga la plupart bana basi baza bango moko lelo ba bonga pété na vie ba komo lukasko mibali mususu. Parce que moi si azaka mutu azaka mobile moi si nous surtout o akata relation na mobile na memaye awa na poto akoma mutu ikatana akoma ba sardine au moins ba memie na gauche ba memie na droite ba sakani na yo ba sali yo bona suka nango o comprendre que ça est yango moni biso to pesa conseil surtout na bino ba oyo bozoya siko neti ndo utuya ngana opesa nga conseil no o pasta aloba kité naza prédicateur na opesa petit nanga conseil pe na opesa ba famille nanga conseil. En tout cas tolobaki ke biso toza bato ya poto to bala na biso na biso moni bala basi wa bumela na poto ako se comporter bonté moi moi ça umena na poto ya valeur mobile ya valeur mukanda tokoki ko pimela na mikanda te so déjà mutazo ba tokopesa mikanda te c'est diabolique mukanda wana ba pesa biso mon poto pesa ngo pa bato po mukolo okufa mukanda si so moni mutazo ba ko pesa te azanga esprit ya démoniaque na vie na ye abosali te liwe zali mukanda basi bakunda mutu na passeport français te bakunda mutu na passeport british te bakunda mutu na dokite donc mukanda soko zongo fokaba mais ce problème comme makasi comme nini problème ya li mabala pe ko continuer na mo mais il faut mutu na mutu mériter libal. Donc poste na poste moi une équipe nationale numéro 10 il faut mériter en haut pour bala moi il faut mériter en haut
Pope moi si obala mobali il faut mobali wana mériter alors poto zo sous ba problème té. Na la ope sa conseil na batu. Baba basi ba na poto. Mais ba oyo ba ni bazo na kishasa neti yo. Neti yo boye na pesa yo conseil mi non pasteur nga moi na foya. Mais na ope so conseil les razo ya basi msabuka lopanga. Ozoyoka bapote na pardon pasa bapote na no place azali yo mo mi ebitala wa internet mo otanga bakombo trop ezati oui oui point na bongo idée yana utie pas proverbe te utie pas idée forme te ba musicien déjà bazaka soka memi mutu ba musicien ko ba obeta concert basimsani buka lo pa ko mutasani a voyager soka komi akimate te akimate ko soka kimi ba perdre ni ba perdre le pas o mane tinga naza victime ya makambo wana na dépenser mbongo ebele po bengisa mutu aye awa kosoli makambo okomo bimisa so ba mbongo ebele yo mo sa ba calcul déjà on a bimisi déjà $18,000 na bimisi pour na bavoka po mutu soka sali yo mabe makasi faut jouer bavoka ya munene pour l'accès que yem ta na tort azana raison te faut justice ya nzambe sa nini esala sikoyo na perdre nyonso oh so ba simisa ki buka lupango Tongato teka lupango na récupérer mon donc ya telengani ya ko telengana na ye na récupérer mon lupango alors moi je connais ça conseil na batu zaida bien au niveau ben ça moi si na poto boyo kana bien loba na obala mo na bino encore ba facture comme au mona o 2500 discuter boyo ko ba 1500 o pesa mbonga ba ya nini pesa mbonga ya sani pesa mbonga facture à libala le comme 3000 ba 4000 OK déjà au fouti 4000 à libala au sombeli au bimisimbo nga biyo salle de fête au louer salle de fête ba kamio et comme ba voyager comme ba 20000 ayeso akimio soko simbi buka lupango au récupérer ta la moitié mo dépenser en plus est-ce qui se passe à la case de tapis sous soki oza obotisi awa azui sous avantage ya rozo sous mbonga mwana bon oh yo kutu comme il faut senga ebo donc il faut senga ya osenga mabosa nke mto memagi poto donc na osenga na batu nyoso tu o mo mema mwasi na poto en tout cas ils a conseil pour ozwa AVCT OK bon poto yebite biso leto ya ko bala basi to ka man esprit ya bien tozwa mako bala otala ka olongoli mwasi na Afrique o memie awa na komi awa akoko solo makamuna la police pour bakanga yo heureusement justice nzambe sa ni et ça la police algo za innocent et puis sikoyo na loi Angleterre na 2023 na avril ba ponaki loi moko mwasi nyonso to akokosela mobali makambo ya viol avec prison OK loi wana bana basala yango ezali ba Bangladesh ba Pakistanais ba Indien ba mema basi liboso awa basango ba lungela bango ba kesi ko na parlement ba pesi mot d'ordre ba voter ba loi ba loi wana sama parce que ba sebele bazo uta Afrique ba uta ba Asie bazo ko sela bibali maka de soko meki yango bandaka olelaka déjà na mnoka mboka parce que bilia ki obikoki okomona siko ko bimazo ba ko ba twasa nini ba ko sa ki biso vie zo continuer vie et zo continuer OK voilà donc en tout cas Drig so ngo ben sa mwasi na en tout cas limisanga mwasi no place ali limisanga basi msabuka lupango po soka kimi boteki lupango récupérer mbongo na yo yepa ko dmitelinga na ouais merci pasteur j'espère que la famille va yo ka place bazali ba mo ba yebi na yemo place azali mo ba yebi donc na oloba ko biso o pasteur Mobimba azoba boy pasteur Mobimba biso toza ba tout peut tout le monde a peu pasteur souffrir un peu ngamo et surtout ngamo na za ala monde makambo yo komela yo donc vraiment ils ont ça là et ça là vraiment passi ils ont ça là passi obimisi mbongo no moko mbongo no siko balukeli yo oui babimisi no mbongo babali yo basoba balukeli yo visa balukeli visa te bazule mukanda parce que no bali mukanda pese mukanda bazule mukanda bapesi yo vi basombeli yo billet okutana ba yuma ale bakoti yo idéologie bakotisi no eloko liboso na soki et surtout basaki mbaso baye eloko liboso nano bamemi ona ba maison ba boutique oluka na bakambo ya kolata lata parce que tu ye wana nous en a rien bakotisi yo ba maison olati o nyonso lingi après okomi na ba niveau o lelo na omona vena ma pasta bide forme ne azo souffrir na makambo wana mais profita wa mbona ba avocat voilà donc fallait na tonga ba parler ba ni donc ils ont vraiment passé na basaki et surtout na biso nanu to comme on a ba niveau na te donc aye ba déjà place ça yebisaka déjà famille ba bongisa buka lopango OK na boyi te ke o na obengisa yo mais ba bongisa buka lopango déjà ba buka basimisa na famille na ngai ba kene ba signer mikanda ke soki oye awa ba fati wane ba telengani lopango ko ya biso kwa même ezate to yokani kaka to teki lopango na bino
kaboli mbongo nga nazwi parti ya badepense anga nyonso na saleli yo allez yo telingani yo ke na ye kosala no makambo na yo donc na lelo kozongi solo te puisque déjà so ye awa une fois déjà bapesi yo mwana donc oza déjà na bavantage na yo oza déjà na bavantage na makambo ebele surtout na mboka au Londres oza déjà na bavantage na yo okozwa mbongo donc okovivre no mpena très bien donc c'est un peu ça mbote na wali sur place ozali merci pasteur na eloko ndenge wana eza idée eza comme conseil eza vraiment conseil moko donc eza vraiment conseil moko na Angleterre we learn by mistake donc tozo yekola na berere berere onga na salaki na kolinga te osala yo ye papa no de na pesi yo pa na ngati ngam na encadrer yo ngam na obongisa na renouveler makambo na mukanda tout donc apesi yo pa na nga po aza sûr que naza responsable aza sûr que naza mutu malamu na koyede yo en retour funa pesi yo conseil malamu na kolinga te okoya na libulu onga asalaki nini na koyaki nga na makasi na bimi vivant bamiso babimi maboko ebukani makolo ebukani basali ba AVC parce que so osali AVC moi ça t'a moko ta olinga po oza sur utilité ta niveau ok merci pasteur pour le conseil j'espère que toyoki ya malamu tokanga ya mabe tosani totika nga nakangi comme conseil nanga merci pasteur na sepeli pasteur nalingaki na toucher sur mon muke mpanza mboka vas-y puisque atande toza awa bamboka mondele boye toyebaka ke Congo eza toujours mboka na biso bandeko baza kuna epesa toujours pasi kaka donc na makambo ezoleka na mboka na biso pasteur badétournement ya mbongo ezosila te na mboka badétournement ya baniveau ya bamilio toyokaka na masolo wana tondima yango eza solo puiske komona bavi na bango komona makambo asalaka kotonga bandako oyo ezake bakoki meme kotonga babiloko na mboka ekotisa mbongo me bango bazwi mbongo ya mboka bakomisi yango ya babien privé na bango et surtout bato lokwa bakamere ozomona pasta bato lokwa baruberwa bambongo baza nango donc nayebi te bandako baza nango nga na tika na kini wana namoni pasta bakokai mpe kozwa ngo nga namona donc namona eza pasi namona moto aotonga ndako ya 15 millions asalaka na gouvernement salaire ne ezalaka combien aza na ye mpe na pete ya grave te mais salaire na ye akoki kotonga ndako wana azoyiba mbongo leta oui mais aza ta na société moko tasala mpona mboka ekotisaka mbongo mpo bakongolais basala base retrouver mais atongaka mpona babien privé na ye siko ndeti pasa yo mpona yo bongo ozomona ngo ndenge. Mais il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a que de mauvais chefs. C'est-à-dire le plus grand problème au Congo, c'est le président. Mais c'est Tshisekedi, normalement, s'il était honnête, il devait démissionner parce qu'il a échoué lamentablement. Il y a le détournement. Kamer a eu 4 millions à Kimi en France. Il y a sur le Kamer sur le Kamer a Zoa il y a JB. Comme ça, on va makamonaye, a Zoa Moisinaye, a comme Kofuta Bongo, a Zoa Neve Nebanyes. Par contre, au Congo, au vu aussi de tout le monde, parce que Aza et puis il y a des détourné. Entre-temps, ni autoroute, l'école a infrastructure, l'aéroport, tout. Avec l'argent volé, ils pouvaient au moins organiser les pays, construire des autoroutes, faire la réhabilitation de Banzela et puis changer Mbokanapso. Mais il y a des incendies. Kabila a salini, Kabila a infiltré Bisso, a tchaba Rwandais, na ba Congolais, ben civique, bazo tchaba moto, ba auto tchaba moto na marché à Liberté, ba tchaba moto na Nkara na village na Bisso na Kouilukuna, ba tchaba moto na Banido, bazo s'aimer insécurité totale parce que pour savoir que le pays est ingouverné. Donc on a insécurité totale et zali fabriqué, occasionné, orienté par Kabila. Et Tshisekedi a yebi yango. A yebi que Kabila mtao sala bon azana batunaye. Mais Kabila tilelo, il n'est pas inquiété. Moi si naye aza inquiété, ndaku naye eza atikela bango pouvoir, azo subir yango impuissamment, mais ce sont les populations qui en payent les prix parce que un président de la République en réalité, Molim ici entré mon Zokota. Allô? Yao speaking? Yeah, I'm busy. Could you call me after 1 hour, please? Call me after 1 hour, please. Yeah, please. Yeah, thank you.
Bon, tu auras appelé le belé, tout et tout. Bolivie, c'est vraiment. Vous comprenez que toi, on a chaîne à tout le la vie, donc, entre-temps, émission de Salima, entre-temps, appelle les autres en bas, en direct. Je disais, Tshisekedi a dit que Kabila Mutazo, tu as trouble, ou Kabila, na quelques Congolais. Yo, mon va taper PRDS, Bakaliban. Bazan à Kinshasa, Bato M23, Bazan à Kinshasa, Bazan même logé dans Kinshasa, Bazan à gouvernement, Bazan même na Kati, il y a parlement, Bazan à Sénat. Donc, les alliés bande moko ya bato baza organisé. Et là, ils ont comme ça les amis. Namoni na TikTok, namoni na YouTube, namoni na social media, bato baza organisé au sa buzoba, surtout ba Congolais. Mais baza organisé te ya ko ile mboka. Baza organisé te ya ko sauver mboka. On dirait qu'il y a à partir des réseaux sociaux, Togo organisé to bengani Tshisekedi na ba Rwandais tout ba na Kinshasa. Il suffit ka to pe sa monde d'ordre. Mais likolo bato baza ba corrompu, likolo bato baza ba envoûté, likolo bato baza bo na misala mabe milimo mabe, bazo encourager buzoba. Au moins ngane na boy. Na koki jamais bozwa eloko moko za tina te na balance. On est siko to mona vidéo moko papa Molière. Azo ba Tshisekedi de mimo. Mais Tshisekedi de mimo ka yimo te na papa Molière aza aventurier puisque na kati ya gouvernement atiaki na bana na ye na ba nièce na ye. Donc ba longoli bango kwa ngeza soute. Yango ko yema. Vous comprenez? Il y a quelqu'un dans le Parlement, toujours pour qui c'est-à-dire, baza groupe et bateau, surtout classe sociale, surtout, baza médiocre, faut bien en avoir. Oh, et là, on a Congolais à partager. Pourquoi vous partagez vous autres? Si vous avez sali vous autres pour revendiquer poste naïe, pourquoi il faut panzamwe pas battre? Ngai so ko tinenge le on a bloqué aux asumuninga na mati. Ce qui biso na surtout comme la discipline. To comme ko tinda na ka ba vidéo za éducatif et ko sunga battre. Mais mutu moko asali buzo bane kuna zolela yo tindeli yango yo tiamo na mirno au public ozo collaborer na bato bazo sala buzo ba fito za l'esprit esprit yango mona bagé mutu aza l'esprit te aza mbende mbende na yuma donc c'était logo wana e bomanga mabe mbende donc mbende aza sans esprit oui sans esprit et puis yuma ezali village ville moko na western na ba Amérique est-ce que ville yango bato tout ba yuma yango yo la yuma za lo mutu uta na mboka yuma eza te que eza injili eza lo uta na mboka moko bato balala net lelo ba ivoirien ba camerounais ba comment finga biso babi lo mwa una congolais so ba bengi congolais c'est-à-dire za peuple moko naïf musano kubina koza au moins ce qu'on est là ni réunion mo esalama kina poto awa réunion esalama na poto ba lobi faut ba distraire ba congolais distraction ba zu ba ventiler no ba vo rien so to Kinshasa ba mo pesa ba visa ba yaka. Au moins, Songolo aye, esa stratégie mindele ba adopter, ba tindika ba voyou, ba zo, ba yawa, pour ba même option na distraction, to tika ma poli, parce que biso ba combattant le topic sangi musique, ba tout conscience zongali. Alors yango mona ba sala ki nyonso tout concert zoma. Yango mona biso ba o ba vrai combattant ko linga fali te pour fali mutu aya ko zonga sa concert na mbongo na ba police na nyonso tout o esala na Paris. Ba yaka ka po ba distraire bato o mona na bato apusu na bato maboma to Kinshasa ba ko za visa ba so poto siko comme na motina te ya moni biso ba kolo poto photo ça siko shit en arrière to que no bongisa na king parce que poto et comme nango place à bayuma bon passe ta place wala benanga na ebite puisque yo nde mutu za parmi ba grand combattant ba sala ki pena moi de l'Omboko au Londres, puis moi qui m'écoute papa ba congolais kuna na surtout na Congo. Donc ba boya qui m'a pena musique. Comment fait-il beaucoup beta musique mais mboko za na crise. Donc vraiment merci la place wana Nzamba za lokumo. Amen. Na sepela na makambo na makasi mais koloba ke fallait ya kinde azom sa musique pour et ça la ke. Ba utiliser. Bon. Ndenge ba ina utiliser Maître Gims. Ah, tu peux sa chapeau na Maître Gims. Voilà. Ba franc-maçon ba tinzara bato. Après ça il faut pas passer na katite. Là il a touché moi place na muke denge ke ni idée ngai ki mama. Mais bato musu ba wana boya ke. Bien sûr que ba utiliser fali. Mais ko beta ba concert ya fali abeti na Europe ndesali ke lelo ba nganya suba ko beta wana za mo content na. Non to za yo ka biso to ko peksa ba artiste ba sa misala ba monter. Mais to kato arrêter ki yango parce que to mona ke musicien aroya awa au PC lamba au PC mbongo so za faible abimi na mwasi na yo abimi na mwana na yo oke na Kinshasa ndako na yo aroya aromemo na ndako nete ya succès na nzela mais biso mima wana ba parler ya mona pe biso changer to mima so ba musicien na palette o yepe so akutana na kina o mima nga chiyete kaka ba yuma nde ba olandela ka ba musicien na sima tu et tout yanka solo prêtre solo ko mima so musicien na ndako te a moins que aza ndeko no bien master na kala. Alors concert les zones pour l'intérêt. Qu'est-ce qui a changé? Biso to boya ki concert pour te tirer pression na Congo.
bango bazongisi conseil po ba mbrouiller bato po batia bato na distraction yango moni ba tiktokers bakomi ebele bato bakomi na YouTube olie baya na biloko moko éducative bazoya na buzoberi na buzoberi. Ok, merci beaucoup pasteur. Nayebi ke batebe bolanda bayebi Dick Makabi très bien. Nayebi ke elle comme place on a bayebi ke tam suna ngana lobani mais ça m'a bé quand même musique et place wana Dick la kato malobate maître Gims ba PC mbongo pour ça la publicité ou bien ça la promotion il y a vaccin moko et bon na Congo aboyi yango a dénoncer yango pengai a en qualité na ngai ya messager de la bonne nouvelle na sengina ba congolais no surtout na Kinshasa bo meka kozwa vaccin te bo meka pe ko keno zo batonga te ba tie même na ba sida na kati ba vaccin bo meka te bo zo ba kisite soki malade ye ozu ba pondu otuti pondu opakoli na nzoto kitoko parce que bazo luka ba terminer biso maladie eza nango oyo koyi kozala mais soko ozobela te okozwa vaccin pourquoi bon nga moyeyo naza victime ya makambo wana baninga bapesanga vaccin donc badobaki okoki kokóma na aéroport te soza na carte ya vaccination te batinda nga naki kozwa vaccin mais nakorompraki bango napesi mbongo nazwi ka carte ya pamba donc bavaccin etali na te lelo ngai yo na carte ya Londres donc tozwa vaccin wana te toboya yango toboya bavaccin wana. Ok, merci beaucoup pasteur. Merci pe na mettre Gims ko boya concert en ndenge wana donc eza bien merci soupe na fali pour pa boya rape concert ya contrat mo ya Londres pe ya Rwanda ya mbongo ebele aboya ki on merci beaucoup na fali pour pas donc pasteur to chiter moi place wana muke pasteur mais na kimba zo le yo pe pas oza trop ça pasteur oza trop nzoto ozomona na ebité est-ce que soza pasteur il faut nous en andé ngana yebi et surtout comme on a choisi oyo tout ça qui non avait une mission na bêta en internet des euros qui est bah 1000 et quelques livres dans la dollar et qui est 2000 et quelques pasta un pasteur na évité les a ko tout ça mitema bandi mitoni pasta pourquoi kolata makasi pourquoi kolata bien pourquoi ko éviter pasta pourquoi bindingo wana trop ça mais mutu pe so la salité mingi et comme un problème ouais bino moza batali boso so mutu la salité et dans mabe kolata ezali malamu parce que Yesu emo pe azalaki malamu kolata bien mais comme un mabe so kozo yiba to zo mbongo bandimine ozo ko yiba nango mais nga nazolata na mbongo bandimité nazolata na mbongo escroquerie naza mutu na salaka naza mutu na banini nanga na kotsaka naza pe commerçant donc biloko na nga l'air était kamaka pour ngai à part qui pasteur na teka bakara na teka un peu fort alors soki na teki biloko na nga pasteur a teka fort soki na teki biloko na nga eza péché na lata non c'est pas péché mais vous allez ramabende vous allez victime ya mode vous allez victime ya mode déjà mabende to moni ba ndeko mingi na Kinshasa tozo mona bango baza ni alluré ni bien coiffé ni ambiancé mais bazo lobela bilamba et puis bazo lata bilamba et amabe et puis surtout ça contre batu oyo ba na émission ba yuma aya émission aya na bilamba net to ça l'émission bo na sac moko na bilamba na ola tsaba bilamba ezanga na soma opona nga na ro lata bilamba te na ya nango na bano la tsaba ngai le batu na ngo mo partout to ke na sa bino na za saper soute na koma retraité et quand retraité yemoko mukto mowei alobaka bilamba botikate ne na telemi boy yondo yebi grifini na lati oza mwana oza na pale mais muto aza libanda oya yebi parce que biloko ya Angleterre oya yebi na ko ya tena manoloba mais mukolo boko mona nga bafutinga mbongo na sala défilé de mode na présenter elamba bafutinga pona je vais le faire parce que oza lokola pasteur azali joueur zela yokana so soki pasteur azali tababa présenter sur elamba mais nazo sala défilé de mode à une maison bafutinga mbongo pasteur ozomona tozonga na bible quoi pasteur tozonga na bible ozomona te na lobi ke mais kozala modéliste eza bangager nga comme modéliste na magasin moko non ça défilé à mode bafutanga bon c'est pas un péché donc c'est que donc naloba ke bien que comment ça la pasteur na yebi kiza un pasteur ko salati donc na kimba pasteur de baza bongo mais baza ko salati Yesu azali charpentier OK soki na vie na bino na ndako na bino pasteur biso que na pasteur aza na salati c'est un manipulateur c'est un aventurier. Jésus était charpentier. Ah, yango, merci beaucoup na mon pasteur. Papa n'a appelé Katudika. Donc, place aux abambo tebele. Pasteur n'a
alingaka kutu bajete ka mona yo frère ovandi osala lelo te. Non. Est-ce que ce pasteur azo salate? Merci aussi beaucoup na pasteur David Gen. Donc on a pasteur à famille quoi. Lelo mona nga na ba maramba boye puisque to attends un peu moi trop ba maramba ko ya okuta ko ya mona mokila boye pe lelo to le bela vie na kata Londres donc c'est grâce pe sous ya mon pasteur David Gen. Pasteur sur la salle raté. Les razo dimanche l'église. Aye ko zo mbo. Pas na bino. So so yo pese mbongo te abani ko lakelo mabe ko pese mbongo te. Mais mutu lokola nga na salaka nazana ba makamuna so ina yiko te je ne vois pas l'argent. So ko langi ba documentaire na nga partout na Kenya surtout en Afrique na kabambo. OK. Vous comprenez? Parce que Yesu azalaki na système asseyez-vous donner l'air à manger. Okay. Mais Yesu azako noter na ba ville na ba village azako pesa ba tuloko a kolia. Mais il ne pas multiplier. Un pasteur qui ne donne pas le pain, le vrai pain c'est la vraie parole. Un pasteur qui ne nourrit pas, un pasteur qui ne prend pas soin de veuves et des orphelins, c'est un aventurier, c'est un monsieur qui doit être mettre hors d'état de nuire parce que un vrai pasteur, il faut azala salaka, il faut azala revenu naé parce que musala nzambe ça passe. Ma pasteur Jésus a kabona na parents na ya salaki souté. Si azala ça. Ah, na éviter. Asalaki. Azaosa. Yesu azakobeta forme ya danger batini alata mutalata mote babeta muziki. Donc un pasteur sozo lata na mbongo na yo moko sans ko manipuler bandimi eza mabete. Et comme mabe soko komi ko lobela bilamba ni. Moni na woni ngapeto chef ma accent na mote sinon ba koloba to sale émission sur bilamba nga mote. Et puis a pe na kebisi batoyo bazwa na émission na ba bilamba. Oza mukolo tata mukolo filmé copie la meilleure on est plus que ko ça défilé à mode copie la meilleure on est ni ce qui est que ozo lobela maramba bilamba mote mais non soko lati bien bato baza na miso ça ba omona ça ne sert pour lati aux yeux caméra zo so bilamba zo lata wana bomona ba nyakos ba sala mote ba papa ba kin keste même Yesu Christ sala mote pour quelle raison les lobes nous salon ils sont victimes de la mode. OK, merci pasteur. Donc merci na ba pasteur nyos tout ya Congo donc il faut to kanga quand même conseil un pasteur sozo salaté et bango déjà au koma mandia. Donc et puis on va la mabe pamba pour rien. So ngala kenda na Brazzaville dimanche mbule beti. Mbule beti. Na poko no tukuta na ba passer ba wala kenda nzambe mabe ko ni mbule beti. Ba fâché biso to lia nini mbule beti bona. Na ina moi parolami to kaboli kaboyo bino yoso sa bombo za na poto biso ato vivaka na sima so nzambe nene akobetsa mbula ba pasteur bazo juger nzambe pona ni abeti mbula fallait pas betsa mbula po bango ba rater bo front donc yo lokoza na poto mbongo po ya mais yo yipi bando so ya so lokotiwa non la l'autre mbongo te mais toi on va déjà déplacer au Londres comme à Manchester ouais na minute surtout ça dans kata Manchester na Londres donc na Manchester nous tout cas pour on pense sangu ya tout le la vie donc on dirait na master ouais te to za pe bandina na merci pasteur ouais pasteur na éviter siko omoni mboka et surtout mimi fona beta masolo trop mboka na biso puisque dans un congolais quoi donc fona beta trop makambo mboka na biso parce que TikTok YouTube na mboka na biso soko koti na ba réseaux sociaux wana oko ça va jamais 5 à 3 minutes soko ta buzo beaucoup ta bêtise et surtout mimi kana munoko na biso mboka congolais. OK. Oko kaka maloba na bango ezaka ka trop bêtise atati na ba théâtre na trop bêtise au finga OK merci na tolo bela via Papi Gen depuis Espagne à Timbo depuis Espagne Papi Gen tolo bela vie c'est mon père donc émission est à la mara donc est à la mara pena kota s'abonner vraiment donc vous comprendre mara. OK. Et parce que donc YouTube, TikTok, donc Facebook. Nga pour Facebook na ça la mosute. N'habitez pas ça. Comment fait-il mentalité batoko ko changer té na internet kaka biso buzo ba ya congolais et l'équipe makasi pour na yo pasta éducateur en masse au monde ni pasta. En tout cas, ezali passer pour na congolais zolelo on sumabé. Est-ce que vous dit que TikTok blog tout bani en Amérique? OK, en Angleterre. Oui, en Angleterre awa tu vas dire so moni voisin na so mondele a ça TikTok a finana. Ah na moni ko tout hein? Alors pourquoi congolais a utilisé le mabe? Moni congolais
ndenge odombo aucholoba bakongole mingi baliaki ndoki banda na libowa mama bango fo baluka badelivrance meme nga oyo chaque tongo omoni nga na lamucation na mwi nasambeli apres nasala ne adoration nasengaka mawa nzambe na bomoi na nga nayebi te biloko ni bakoko na nga balesana nayebi te biloko ni bakoko na nga baloba banga na botama mpo nakoki kondima te ke congolais banda tongo ti poko ayosala tiktok afinga bavoisin afinga bato mosusu neti yo drig toya na problème na yo alenga na kotia caméra drig yo drig yo okobota te bona bo c'est la folie akufeli azolela masimbi telefone aolela akufeli mpena papa oswat mama oswat akufeli moto moko aza trop cher epa na ye azolela masimbi telefone donc akotini na tiktok azolela kofilme azosala bavideo azolela donc wana mawa donc mawa esili mpe ntina mitema bato ti na niveau wana moto tu na Congo fo aluka délivrance et puis en plus de cela naosenga na bakongolais nyonso bazalaka esprit bazala na caractère mwana na nzambe azalaka na caractère c'est-à-dire eloko eza éducatif te kotala te omoni nga nde na boye eloko to eza éducatif te natalaka te natalaka eloko oyo ekosunganga prédication actualité ere moko moke oyebi tosekaka na théâtre et puis bathéâtre na biso komi bozoba tro moya otango na bana ya te donc nakomi kotala mingi bathéâtre ya kala so nayi naseka obie biloko ya mosusu mais parce que théâtre na biso komi kaka buzoba donc bafille nyonso to ya théâtre baye na bango osala ndumba eza susu bien te kotala théâtre na basi na mibali mais eza mawa mingi mpona biso bacongolais esengeli na biso tozala intégré tobima na buzoba ya bato mosusu bacongolais mingi baza envoûté bake mpe na baeglise ya baenvoûté yango mona rendement na bango eza bien te. Merci beaucoup pasa na kofungola biso esu mémoire na kati ya makambo ndenge wana puisque ezopesama trop pasi et surtout biso bato lelo bana bazokola mbote mingi na mwana na ngai mafia ya papa père petit gain place azali donc azokola déjà lelo kokota internet boye bana bazokotaka trop babêtise na internet donc vraiment esalama pasi baparent toyeba nde nini ya koutiliser internet mpe liboso ya bana donc merci beaucoup pasta pasta lelo na ntongo awa nauti kolanda lisusu awa nazocomprendre te nakini kuna nazomonaka incendie moko ezosalema tozoyeba te guerre na este toujours ezocontinue kosila te comment vraiment nayebi te ou soit eza eloko moko nayebisaki yo na ntongo nabi naomona lokwa c'est comme so ndire nzambe aya na ye déjà azwa na ye bato kongo etikala nango be ndenge nini puisque makambo boye ezosila te na mboka makambo ezosila te ezali bakor Tshisekedi asala na Kabila nauti olobango tout à l'heure makambo ezosalama eza Tshisekedi Kabila place neza na CPI to na boloko ya ndolo Tshisekedi atika ye libanda sikoyo bayokanaki azongisele pouvoir on dirait Kabila congolais pourtant c'est un Rwandais il a sur son dos plus de 12 millions de Congolais baruberwa bakamere bango tout baza bacomplice et puis bakotisi même bapasteur bakotisi même bamiyembi motoka Joël Tatu motoka Marcelo ce sont des Rwandais oyo baza infiltrés na kati ya mboka na biso po bakoma bapasteur ozomona donc bato wana nyonso baye mpo badétruire na biso inonce bi azalaka congolais te c'est un Rwandais kisa Kabulo mwana Kabulo Rwandais moto mosusu nani komona nani azali journaliste aza journaliste na bosali komona papa na ye aza moto équateur mais maman na aza Rwandais ozomona Christian Boseni bango wana basali bato na bango bapesi bango baposi mpo baniata bacongolais mpo banéantire biso mais na qualité na ngai mosakoli na qualité na ngai ya molobeli ya nzambe ya messager ya nzambe le Congo restera unique et indivisible. Congo ata un iota ya Congo ekolongwa te po ekende na Rwanda et Paul Kagame akosuka mabe Kabila akosuka mabe Kamere namonaki déjà na kati ya cercueil parce que bazali bato baza bilemi ya peuple et nzambe akodili na bango. Merci pas ça et osala vraiment biso bien ba congolais so lelo ba makambo ndenge wana esalami vraiment nzambe ayoka mboka na biso mawa ayoka mboka na biso mawa surtout totiki bandeko na biso na mboka kuna donc c'est un peu ça pas ça yango moni ba makambo ndenge wana so na omona l'église de l'eau ekomi na Congo trop satanique ba pasteur bakomi bandumba ozomona
pasteur lelo ba baby voilà baza bandoki bazolekisa bandimi na bango bazosakrifie bandimi na bango bazosala inceste to bazosala bon kobimaka na abomination kobimaka na bandeko na bana na bango na bana bandimi na banini bande bayembi ya basi elateli kolokwa bandumba elakisi abomination eza na lié très saint. Donc nzambe aza so na kati église te tozosenga na bato nyonso tu chaque père de famille azala pasteur ya ndako na ye bato basala bakilte na bandako bato balela mawa na nzambe bato balela makila etangaki na golgota epurifie corps âme esprit na bango nakochoke bandeko baotala biso oyebi nga azala chrétien te naza pasteur mais naza chrétien te mais naza messianique. Différence est entre être un chrétien et être un messianique. Un chrétien na Antioche maliboso babenga bato ba Kristo babenga bango na Antioche balobaki bazotambola lokola balobaki te baotambola baza bandimi ya Yesu bazotambola lokola bazo imiter. Or le diable aussi imite. Or Yesu lera akoya kozwa ba chrétien te mais akoya kozwa ba messianique. Ba messianique eza bato bazozela retour à Masia ya Messia. Alors yango moni nga même église dans les aka centre messianique. Donc biso to parlaka sur le retour, to zelaka retour ya Nzambe. So aucune église bazo prêcher non sur l'abandon du péché. Bazo parler sur la repentance te. Bazo parler sur le don de l'esprit te, sur le pardon du péché te, sur le retour de Yoshua Mashiach te. Au moment un enlèvement, quitter cette église des agriculteurs sociales. C'est ma sorcière ni bandoki. Batondi, l'église est comme ça, au pambouama. Non. Au kende poto, au kende Si on a dit que ça bateau ba kufa ba ya poto te ba sa biso. Ou bien bateau nyos ba ya poto ba okelo. Ya on a pena. Non. Namoni batinenga vidéo moko pasteur moko na bandimi bango tuna ba passeport na bango. So batinyo so balonga na Congo bana ba yambaka biso na Congo. Et c'est batinyo so ba yebi combien de personnes ba na poto ba la libanda. Ba yebi combien de personnes ba na poto ba yebi te ndenge ba survivre. Ba kuna tuna golobi na moni na ye moko mukolo mboka me ala libanda. Mukolo mboka me l'État yebi bazo kipepe très bien mais ala libanda puisque makambo zo simbate. Eza na mo partout, eza partout ma mandengo wana. Église faut prêcher bato bokonzi na likolo. Na ebisio pasteur église faut prêcher. Église faut prêcher bato. Omoni église était à Bongo, bazana bandimi ki yango biso mona ngo na CD na Meva. Donc na mona ngo ndemona. Mais sokaka église oye bandi kaka lelo okende poto. Lobi ko simba mbongo boy. Lobi na yo boy. Pasteur na biso na kimbe église wana eza na batu na niveau moko do ya otanga kuma be église te mais eza na batu ya ba niveau moko kongola linga ndengwa. Donc congolais tellement souffrance et côté trop zapé un mot faute ça va monter. Ba pasteur ba jouer des cas moral ba politicien pasteur. Donc ba yebi que politique na mboka eza kokufa, mboka eza kokufa donc makamyo so eza pasi. Donc a moni que muntu so na pasi. Il faut na yebi ça été que landangai yoka boy sala boy ko kende lola. Makambo wana kutu donc so yeli vraiment na matoi na yebi que ekokota awa binyo. Mais so yeli kaka ke nemoza awa neko lobby au salab au moment ataza na moi 1 franc alors luka kuta pesa mo pasteur yala la zala pour pasteur assemble la pour na lobby au kini poto donc yango moni eza penanga na omona mota musuza faute va pasteur eza faute ma politicien eza faute va politicien te to komi na tango asuka. OK so to tangi na Apocalypse 3:16 va lobby. OK alors boy je connais tes œuvres. Okay. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Okay. Moi, puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse 3:16. Ce qu'on a, totangi bongo na 2 Timothée 3:5 bazo baboy. Balobi, cette église est attachée aux pratiques extérieures de la religion. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Amen. Batulelo balingi, ko n'est pas passer au terme entre poto. Borobonga. Borosalabo. Mais balingi te kolanda, tika masum, tika moyibi. Joa baptême. Pour l'année. Parce que tous un comportement, il y a battu l'église à Laodicée. Oui, Laodicée, c'est une ville moko florissa qui na commerce. Ouais. Bazaki batumoko bazaki ba idolâtre bazaki ko adorer matériel ya moni nze momoko bi mikolo
tala ndenge tokoma ngebu 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 nzembo wana mwana na nzambe koyokaka yango te eza nzembo ya bademoniake mwana na nzambe akoki kolakisa ngebu ngebu te bato ya laodise église ya laodise eza koloba nous sommes bénis église ya laodise yoka église ya laodise eza kolakisa baevre eza kolakisa bamatériel bazali koadore matériel babi tala ndenge topambwama tala ndenge tozolata bien tala ndenge tozala batise ya bien tala ndenge tozovoyage tala ndenge tokomi bafrançais tokomi baeuropéen tokomi na bapasseport ya Angleterre yango wana église ya laodise. Oh, Bible dans Galate 5, 18 à 22, et ça sont les œuvres de l'esprit. Bon, là, ça va fruit de l'esprit. Bon, là, ça va passeport français, passeport anglais, bon, là, ça va passeport anglais, bon, là, ça bilamba, bon, là, ça va voyage, bon, là, ça bilongi na binondenge, et autres ngengala, bon, on make up, make up, lelo, aux tiango, après 5 ans, 6 ans, et comme la bino yakobem. Yango ni biso to comme na ba problème biso ba babwana to le kaboye, ba to bazo lingana biso, ba to bazo tala biso boye. Soza ba pambolo to la tsani. Non. Soki nzamba pamboli yo, ouais, soki nzamba pamboli yo, oko témoigner na kosunga ba orphelin na bo primé. Oko témoigner te na ko lakisa bilamba, na ko sa voyage, na ko sa boy na boy. Non, ça c'est les œuvres de la chair. Ezali église ya Laodicée. Laodicée bazali bongo bato balingi matériel trop. Bato balingi ko lakisa récite. Oyebi ke ngande na boye. Nazota oye awat, tota mon taxi, ou bien na bus, mais ngana na voiture. OK. C'est ça on peut. Na jeep ba quoi na otama na hotel na otama de quoi ba norme à poto zoti na ngata na tamba pour voiture avant faut na tamba sango il faut ça assurer voilà il faut na futa taxe na oh na ba mongo belé na futa pas avocat back home na zotonga église na zotonga puis rentrée scolaire ba na privilégié rentrée scolaire ya bana na ba orphelin ke ba mona na jeep na zotambola entre taba leki na ba neveu na nga bazokema. Voilà, il la ça va œuvre ya musuni. To la ça va œuvre spirituelle. Bandimi ya Galate bazako la ça bazwa. Naso ko tale monde na bonga na za na ville na bonga. Oza comprendre. En plus on to mana king mana yebi. Après ba mamoto ezo salama. Donc na bonga mais na ko banda ko ya ko griffer en moté. Funa griffer ba œuvre et esprit. Pour l'église à Galate ezo la ça biso lelo bandoki tout. Ba mando na bani bato na l'église bazo pesa ba professeur la ça va couleur ba sous-vêtement balati. Ba couleur ba soutien balati bazo epso même makabo so na ba koko na bino oh bible zo ba okoyi ko interroger esprit à mort. OK. Ozo lelo église à Congo la plupart c'est 99 pasteurs ya Congo hein c'est 100 pasteurs à Congo 95 ba associés 50 ba tikali bien to bonde la pona batwana et puis moi na nzamba solo oza na tina ko la sangebu ngebute parce que lelo ko la sa ba mbongo ko la sa ndako lobi na butunza bazupe mana mais pas ça na sepela na nzembo wana makasi nga te bana ko ina ngo ça témoignage munene te kala ndenge to koma ngebu eza bondo eza bo satana mutu azana mulimo nzambe akoke ninga ndenge mabongo te aso lelo ndeti pe nga papi gena kolo kalo sambo nanga amen lo sambo ya moto aso yo fo banda ko yebisa nzambe ozanzambe Ozanzambe, Ozanzambe, Ozalinzambe, Kumbama, Kolo Yesu. Banze mo biso to yema wana. Na kwa ola sete talandenge to komande bonde. Qu'est-ce qui montre? Ola sani. Ça c'est diabolique. Ezali esprit ya batu ya Laodicée. Église à Laodicée, eza église moko bazo ko adorer ma matériel. Bazo ko adorer nzoto na bango, bazo ko adorer bilamba et puis baza yobi soko zo sa matériel mais kindumba na fornication eza na kati. Donc kindo kinakati. Donc biso bana na nzambe, il faut to laksa ba fruit digne de la repentance. Ozo mona oyebo ekuti pasteur abonga aza bien mais azozela bala moi c'est pas tana parler. Na rosa la pena ba copine par-ci par-là, mais na rosa la monte pour ani parce que nazo banga nani nzambe. Vous comprenez? Okuti pasteur assemble bato fele yo moko vani na téléphone nanga combien de bato bazo uta ba pays ba yakawa eza bato so ba yakawa balongwe wapi Canada wa ba yeko sambela nanga bazoni pona ni bazoya parce que bazo trouver pa nanga eloko ba oluka bazo mona ke naza na humilité na ebote sa malamu naza na komila kisate na sala ka émission te pona ko humilier mutu na sala ka émission te pona ko mila kisa
mais na yaka côté à Samala pour bato abika au moins dans Ngongo to yima ka bebele to te Samala na église ya la Odyssée mais bato ba ko leba landa makambo wana ba landa mote parfois alobela ki bilamba alobela ki boy mais makambo minene na lobby ya église ya la Odyssée bango ba yusu ya mote voilà ouais merci beaucoup na ba meloman tu ya tolo bela vie to ti ko landa pasta d'idée forme donc bakamba te ke to binga pasta forme te donc eza mabete ke alobi ke tolo bate ke to kominge bunge bume ye mo ga chekombo su pasta d'idée forme ndenge ni pasta yo mo boy to ye manzembu ya ke tala lelo to kominge bunge bu puisque nzamba pamboli biso ke nzamba pambolo na forme kombo malamo komi d'idée forme na mona okande mo pasta c'est ça que comprendre te mwana na nzambe alaksaka ba bien matérialité alaksaka bien spirituel mozu kombo ya bien matériel ozu te mais ça péché te ça péché te ba pasteur bazwaka ndeti fo ndeti kombo neza Didier loko koma pasteur fo chando zo moi Salomon mais qu'est-ce qu'on a les Salomon pasteur Salomon c'est fo longola ça pour ala pasteur tayo te na longola kana même siko pour na batba identifier nga na milieu ba lwaka Didier fo mais comment on a les Salomon pour le 30 ah ouais merci to comprendre ka que ça puisque batunde ba yebelaka c'est ça mais ba kan sa te ke lokwa ba mona ka trop na bilamba cher ba chaussure cher nga na yebi ba owe makama minene pasta za nango donc nakini nga mona yebi alongoni nga sous de Londres mais nga na Manchester donc ya auto binga Manchester quoi auto na Manchester semaine wana to kotam do to kotam la Londres mobimba on a biba na Londres au nyosto za na posa ya tolo bela vie ce qu'on a Manchester a contacté pasta d'idée forme a contacté vous ça bien na Londres ne va contacter na Londres ne va contacter Landry Campo donc ana Manchester va contacter pasta d'idée forme merci beaucoup na ba inos tout bazo landa biso na tolo bela vie to continue toujours ko landa be monsieur ya bien makambo ya bezo salama à travers Papi Gen à mon père donc si on entend comme on a mingi zo salama bien mon repère en plus quand ndenge mission bezo salama na moni susu papa moni ke makambo zo ke kitoko donc moi le côté sur la poche donc merci beaucoup père dans la place aux alliés en direct d'Espagne moi congé moi tout talaka donc tout le belavé ça partout dans le monde et na web ça on a mis tout le belavé nous sous qu'on en Espagne père et mourant ça donc merci beaucoup pasteur moi bambote bon Mikolo manazana kopesa watu bambote mingi te sino imane te mission mona pesa watu bambote non eza nzambe apambola moko na moko susi na ngezakala bato bapesa bomoi na bango epa nzambe kala mingi te yesu azozonga yesu akaya kozwa oyo bayamba lokola seigneur mpe lokola mobikisi totika biloko ya ngebungebu totika biloko ya kotambola bolumbu totika biloko ya kofingaka bato na ba internet soko oza na problème to oza na rando na moninga na yo bodil nango yo na ye oza na whatsapp na ye oza na numéro na ye eza mpe conseiller te toye na bamboka bapoto tolukaka baproblème tala communauté juive basangani baza bomoko tala ba irlandais tala ba pakistanais tala ba nani ba indien ba ndenge ba s'organiser ba osala ba école ba biso ba congolais ceux ka bosangani 2-3 personnes moyen bosala lelo malamu ezate baninga bazo sangana po ba ke liboso biso ba souci ba koswana kotongana koinana batebele et puis elo conseil nazo pesa to koti déjà na pembeni ya hiver to koti no automne mutu na mutu abongisa jaquette na ye moi pilover ya malili molati ya solo mwana poto solo alata par rapport ya climat et par rapport à temps donc on comprend que tu as pas ça d'idée forme donc ayebi makambango ndenge zala ba pesi conseil na batutu oyo ayeba makambango kala tete okota na hiver tu n'as pas bongisa mwani et ça la moi bien et surtout moi par faisant la tête puisque yango so la tamo za moi kaka ko beto so mo mki moi comme conseil merci beaucoup ngape bambote na mingi surtout na base na donc bango jamais barata donc base na wana donc na wala sengo so na tanga kombone asemilambo Jonathan ya légistique mafuta donc base ya wana donc base même obimba donc c'est votre présentateur si tokutana disusuna prochaine émission koya à suivre. Est-ce que tu as la match en live? On a cité à Yesi pour y aller. Tu as la live. Tu as la Yesi live. Donc, le matériel est là. On a ça qui est là. On a cité à Yesi.
Real ya tout oyo ko ya kana siti nga mona terrain au camp amuri na ya déjà gars. Faut pas rater moi. Nyengeton, Mwana Paris, Certina de Zurich, Switzerland, Odoko Franco Ferre, Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV, Benoît Kissimi, émission Tam Tam. Naikona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso mpo ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te moi qui aime l'amour moi qui aime danser lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo naikona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso mpo ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te wetikosata moninga soki okosonga sinago limakulusu madio na moyebi bolingo nalinga kobina lelo nabina wapiola moyanga bolingo naikona salama kasi na mekanzela ya mosala Tonton Dingi, nyonso mpo ya koluka Papa Rosa de Paris. motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te Sakoma Tuvanga Mwana Paris, Ado Mbengani Mwana Paris, Koloba Timbia, Seleva Manu de Pasco Ndinga Alashi Vava na Londres Michi Kitoko Sefa Kate Wenze Efo Perso Kovako Ibra Mondo Junafa Makengele le maire de Genève Makonda da Silva Soumeo 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 Abidjana Libanais Mwana Paris Yagi Bicho Tchalma Ubakleye de Paris Freddy Mbo
mosolo bana Paris. Merci Tozo Koba Seko Koba Nakatia Nkoba Olivier Krakou, tous les grands bassistes, Jack Jackson de Genève.